Léopard atie bango kafuli bango. Eza na bato mususu bayebi ke Léopard aza munene. Neti journaliste moko ya télévision et internet. Mikolo yazo kansonner pour actualité pour ça la. Ayebi ke ceux qui te bitu tchaika. Donc azana même nom intervenir. Non mais quand même ainsi t'es commis. Biso tana problème na été yé mon gars la mokabane ka n'importe quoi bana ba bani ko finga ti lelo na ebité so sa somi ata mutuka na ebité so kasi a gagner mo loko moko bona benje wana rien que ba shiki to même ba finga ba zongisi bango ba longoli bango so ba ke ba fingi lelo ko mo benga asenga ba excuse sanga yo excellence papi et piana oye bibia ke bolingo wuta banda bomona boni okola ki sana batoke boinga shimene la kao anto izaye ozonga bana bomona na kolepa na yo kanisata momoke na kozala toujours fidèle na bolingo na yo pote singo yebi poza papa ya bana na yo ki balobi bolingo boyangaye na yo ki balobi vibration bapema na yo ki balobi bolingo boyangaye ni bakombo musweza bakombo libabe monte tant kombo ezate monte ke mamu na biso ko mna bien kombo no tangi longwe mamu na biso ezongi bien donc poka mo bo longwe ina le pas de moto yambo azongi ici ba musicien oyo bakenda na respect bazongi pe na respect oyo biga akenda na game politesse donc tant pis. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour et bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. C'est bel et bien le mois. Priscilla Ibe Takina de la presse est autrement dit sans majesté. Balobi, restez toujours branchés, scotchés au www.vision Plus TV. Là je tiens à remercier en tout cas ma maman chérie, ma maman d'amour, Bela Dingangala, patron à maman Ngouli, Babila où se repose la confiance du chef Raphaël et Waloukonka. Merci pour l'opportunité en tout cas au Bopé Sarabiso, la confiance au Bossa la Raketo Zala, Wana Ponabino. Émission on a dédié spécialement à mon vieux, dans mon vieux Guy c'est Makala bel homme, pire vie, pure petit naïe, de dire enfant gâté derrière la caméra, mon bout, Babi le roi de Léopoldville et sans oublier, Babi Chomboza TV dans de dire Babi, vieux Benga pour ça bien, sans oublier notre maman Elisa Peto, Mounoko Banque, Babi et maman Nabiso et puis maman Titi la source, maman pasteur. Là je suis dans une de trois. En tout cas pour na koyambela bino ba musicien na bino ba musicien orchestre fait go la jet set balobi bango de makamikolo yo babi actualité et là ngam na bango première classe dans la marché ezotalama ezoteka comme pas possible dans la zapena on a pour na kosola ba musicien na bino pour te ba qu'est-ce qui se passe pour moi nungu et ça là qui moi ba koleka leka ezo le katuzo ka ba bazo ba que ba kangi vasco mabiala makamebele bele zo leka yango to zapena wana. Notre travail c'est de vous servir en tout cas, notre devoir c'est de vous servir, pardon. N'apprécie la Ibe na quitté pena jet set pour na kosola pour na ba mission na bino na moni na zomo na ba biye ba nommé président Mikolo donc ye pena des président ye pena des Mikolo yo yene makambo. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour na internaute n'y so fait ça moment bien. Ouais, bonjour na ba tout ba Hollanda biso na ba palais. Guindi Vito l'international, every time money, Yada Dangwabana, Edo Muzamba l'intouchable, Benetulo, Mamouassa Mouindo Kafu. Bambote na ba en place Bazali. Voilà, qui en tout cas comme président donc tu connais félicitations na yona. Donc on a comme président mais chef d'orchestre. Pas président. Ah ouais, au salon on a un vice. Danser yoyebi kaka Nathan nyonso esengaka il faut changer gouvernement pour une évolution orchestre ça bien quoi donc ils en ndenge bien ma bête pour te dire que mtazala ki siko to moni yo na ndenge ya seseto likamne ça mi ke poza la kaka yonde bapona te ritinze la zagite ritinze les à salarié intérim mais à stoppar déjà kala donc ils ont envie il y a un monde tout ça là qui tout ça là élection tout bimisa mutu ya sika quoi pour m'embouer tambola kitoko
Ok. Première classe dans le marché. Première classe dans le marché. Première classe au solaté pour tout le monde qui berce le bas qui est azali sous-souté. Donc première classe c'est solaté mais tout le monde première classe dans le marché. Moi il loba pas marqué. Au lobby nini. Berce le bas qui soki azate. Première classe c'est solo. Non c'est après il est au solo la té. Tout le monde peut première classe c'est solo li mais c'est solité par rapport il y a ba album il y a liboso. So ebitina na ebisio au lobby nini po moni ba kombo musweza ba kombo libabe. Monte tant kombo ezate monte ke ma na biso comme na bien. Na ebidi yo mo timbela bena donc ça la calcul analyser. Tant ka kombo no tangi longwe ma na biso ezongi bien donc poka mo we longwe. Chef d'orchestre quand même au c'est sur le côté que un berceau qui va pour azaki na bino a demeurer na bino na kata go penser il makambu ya bien il va par rapport à lui ngana za te pour nous développer ba kombo tangelanga na ebiso ka ke kombo no tangi tant we dégager tant to dégager yango libabe mo boelongwe pour baninga bazara bien tant kombo no loba baninga bazalaka na ba bien tant kombo ne ye itsa ba kilo. Donc il y a une lilala au pola. Donc kutanga ba kombo anati. Qui est dans la logique. Vraiment, étant que chef d'orchestre, tu as une mission membre balobi président faire égola azong ici ba mission so ba longwa kala neti ba shikito. Est-ce que c'est vrai neti yoza on a mis yoza chef d'orchestre président informer biso en tout cas pour toi yoza la informer vraiment la source il y a vrai. Tu bah si c'est réellement vrai que président faire égola azong ici ba mission so ya kala. Oui, talara yaza papa social Nika Boroni na l'EHPAD de Motoyambo. Azongi ici ba musicien oyo ba kenda na respect. Bazongi pe na respect. Oyo biga akenda na game politesse donc tant pis. Chikito azongi te. Na temps otanga ba tuté awa donc. Na mon otanga te chef. Yo kaka cité yo kanga donc timbara nde na oloba yo timbara. Donc o akenda na game politesse donc azonga te. Donc akenda na poli pepele donc baza déjà les logutu bako yemba déjà donc bako zo pétan na ba ba yemba na ba mais o akenda na ki poli na yi donc fois kende ga bon moni so sala ba poli on bazo kende bozo ngisara bango ba o yara na ba mababe donc to lobe cette fois-ci non plus jamais bako zo ngate. Mais la qui mission moro ayemba ki kutunzembo ya faire égola. Nani Shikito. Non peki saudi. Non peki saudi. Petit nanga mona tambola na petit nanga na zara na brise cool. Yepa yemba banzembo les padres. Essaye. So yembi eza banzembo ezala déjà o le kana barbo yokango. Mais selon le rumeur yepa zongi na jet set. Te azate. Yazate na ebiso to zongi si ba poli. Ben poli. Chef d'orchestre rumeur Lisusu pour Bengango rumeur Vasco Mabiala a été arrêté, c'est vrai ou c'est faux? Arrêté na nini? Tanguy voilà. Non, c'est faux. Na ebi maramnete donc c'est faux. Maramnete donc azay sur na jet set. Au mon lettre à révocation mon été. Ce qui veut dire que les beaux révoqués c'est fini pour lui. Kasi révocation balongo liet. Après tout ce qu'il a fait na jet set. Si go faut tanga non lettre wana. Donc il faut attendre autant à lettre wana oye bande ni siko ya osola nanga par rapport à maramne za mingi pas. Escroquerie oui bino mais zo compliqué nganga. La cité internaute bazana pour ça bazala vraiment sur base en confirmation en tout cas confirmation auto zonde na jet set voilà ah pas na bino moko de bo confirmer les biso. Donc makambu na ye eza na lettre wana. Donc si on moni révocation wana nyonso ekomami na kati. Donc pour cela bien il faut côté wana eza bato bureau Blaise Paul au DG DMC Trésor Congo. Ba onde mba mieux placé au sola no makambo. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nayo, chef d'orchestre. On a Blaise créateur, babi et le FIFA. Il peut azar, il peut makambo, babi mikolo, ils en angam na bino. Blaise créateur. En tout cas, nous avons pour ça maintenant. Tu vas y aller, Blaise créateur, nous avons pembé na ngai. Ouais, ngai fédération de l'animation et FIFA. Sobi ça bon, t'aimes le mot pour ça. Mama Tina ya likambo les padres.
Mari mageza bota zongu ya kobanda na bota mwana te mota kabola sentimana moto nzambe. Donc FIFA est mais FIFA tomoni combien cas c'est soli penate peut-être demander ba album suboza bobeta ka soli pourquoi soli c'est parce que pour Bercy le bec yesoka longwe et ko solate so bezani toi na général mon côté to borana Bercy comment on y va première classe exact bana na beta 4 minutes ba général tout beta na Bercy mon côté comment on y va première classe bon to zai bosaka non bino na vérité yo poser une question directement d'abord na zone directement. Toi, na général mon côté to boire ngai na Bercy et comment on niveau première classe. À part 4 minutes on a boire na Golbert. Le reste to boire na yé mon côté comment on niveau à première classe. De l'axe déjà gay, première classe à l'école. Est-ce que c'est sûr? C'est sûr que est-ce que c'est sûr vraiment que faire école la zone c'est mes seniors sur au ballon wakala? Non, problème est ça qui apparemment confirmé qu'il y a une porte oyo bato so baza na kati eloba mokonzi moko le padre bato so baza na kati bayebaka te valeur ya porte oyo bayebaka grandeur ya kati ya lopango te so bakomi libanda lopango nde bayebaka valeur eloko na bisa bino mikolo ekoyake bokomona bato balongwaki bakoya ebele bakoya kosenga bapardon bakoya kobeta porte ndenge kaka le padre azaka motema monene alimbisaka ndenge mpe bokomona lisusu bokomona mona bango bapresente bango si tu vas même na repa lelo bokomona bango baza na bango bamisie misusu. Qu'est-ce qui fait que na jet set bozala monte ozaka que ma soki ata ba faire rigolo pardon na loba ata journaliste to mutuma boy a vu micro abandi ko loba de sanité na kombo ya faire rigolo eza point bon moni babambaka libanga na mbuma eza kotela le padre lelo aza artiste moko munene na Congo eza groupe ozo pesa bat ba vie le padre aza leader ya fongolola ba mission ba opportunité soko yibi musala soko za discipliné okutana na ba opportunité na yo et puis aza meilleur chanteur ya Afrique lelo donc azo sa faire musique congolaise mais eza bato mususu ba comprendre que pour na bacha bango ka il faut ba loba mabe ya faire rigola donc bato banda babana ko loba mabe ya faire rigola tele le moteke e bandika na bato ozo mona te bana na bato belé ba vie musuka ba musicien ba chanteur na biso mboka bato mususu ba groupe belé ba porte parole belé campagne na babana ngo kala mesimba akati donc il a dit que bakoki na mongo loba bakoki ko finga elo ke changer faire rigola parce que tout le monde que peut-être ça ba moteur malamu bo ba faire rigola ndesa ke mundo sa ko simba pe micro ba na ko sali o kombo ya faire bon eza que sur le padre big acha bango ka donc pan eza na bato mususu le padre acha bango ka foli bango eza na bato mususu ba bi que le padre za munene neti journaliste moko ya télévision ba internet mikolo ya zo kansonner pas actualité pas ça la parce que ça pour nini eza pour mutema malamu toni o so beta za mara musu na source na se yebo na kata mutema na journaliste na ayebike soki tobi to chaika donc azana même nom intervenir. Non mais quand même si t'es commis trop profond pour le bébé là ma combo il y a le padre suko kasi pas façon na posa ba chaika ba tout ça mo compagnie pour ba chaika faut na ko finga groupe mobo faut na ko finga leader mongo bo e ba no finga ba chaika mais ngapo na nga azaka membre ya jet yemo ka yebelo netindie yemo ka yebi biso tana problème na été yemo ka kolela ko la mokabane ka ko n'importe quoi bana ba bani ko finga ti lelo na ebite so sa somi ata mutuka na ebite so kasi a gagner mo loko moko bona benje wana rien que so lelo le padre Berchaika azana façon tout o ya ko mener vidéo maza mutu a comprendre que aza motema munene on ça que abimisa ba bilo musu o bato ba yebete mais mini bana moto ke zama ya beaucoup de choses cachées. Et le réseau changer combo ya faire rigoler ezate. Et le réseau longola faire rigoler mongongo ezate. Et le réseau longola faire rigoler grandeur na ki artiste na ki star na ye ezate. Do batana nga ko nga ba sa ndep faire rigoler promotion. Ba sa ndep promotion. Pour so to bito tcha bango kana minute muke to tcha bango kaya makasi pe ya mabe. Mais et tous apprêter au tcha bango. Peut-être pour faire rigoler peut-être matanga bomona to be peut-être ba maramo le bama ki na biso normalement mambo ba tout okipa ngote na matanga ba tout après pressa royati tous après pressé te roya matanga wenge eza donc na ba matanga ya ba groupe mususu ona ba manifestation ba groupe mususu ba place ba mise ba sangana rebele bele les pattes za pressa miselongiti vous comprenez mama ona peneta la biso te ba onda ba tchaka biso baka ba onda ba tchaka biso baka donc yango zo comprendre que
puissance ya makasi nga pona nga omonete ba mission belé ba tout otangelenga ba animateur miso balonga na bokeso ba finga ka bazonga bazongisa bango ba shikito même ba finga bazongisi bango balongoli bango ba ke ba fingi lelo ko mobenga asenga beskisi. Vous comprenez? La vie c'est comme ça. Mutu lokola ba mission to balonga ki longwa kia balongwa ki na ba raison na bango ba kepe balobe fale baloba mais ba moni ki ezaka parler na bango ba toke porte le pas de la motema monena na nango ayebi ke baza ba petit na ye mutu asa na droit erreur. Vous comprenez? Ya omoni apesa la cache. Bien sûr ko senga pardon faire ko to ba masolo ya omoni to ba masolo o eza présent. Vous comprenez? O wana na biso masolo elekaki elo ozongo balanga da to sala kiango ba kendaka ba finga bazonga bazokisa bango. Vous comprenez? Et c'est ça les mains déjà. Na minute où biso toza concentré première classe en wana bimi ba moni Blaise Créateur ndenga boaki ba moni ndenga na se bango le tout simple na se bango ba robina des AD et ça li bien venanga Leonardo Miss Colon comment mon konza plateau de 15 ans Chassel Mbembe international na bi ke bazolanda na bi ke Thierry Mukone les gars Adolphe Tonilewa Bosé Belé Belé vraiment bolanda mbote na ba tout balandi biso mais premier soin zoya premier soin album na groupe O le pas de pesa ba misene banzembo Maître Ben Sulubika, premier soin Zoya, tous en plein studio. Hein? Tous en plein studio, tu peux préparer l'album, il y a bien. Bon, il y a ma mission, bon, il y a bloc à Sigables, que tu as sali. Tu as peine un fils, il y a Méchol Azalia. Grand chantier, à peine un titre, donc il y a Méchol, beauté, ou tu as Samba. Merci, Nayo Blaise Créateur, Babi le FIFA, fils de Méchol, Tomonio, en tout cas, il y a Péaza, musicien à Jet Set. En tout cas, il y a que ça, non, yo qui s'en a nous ba public na yo ya ba diaspora ya étranger yo ka pe na office ça ça y a Méchol excusez qui gana soulever point moi mukie au moni lelo oyo bato ba musika na ba mboka étranger ba mo la na mingi ba mission ba net so ti boulot loko ça les até à côté na ye à hôtel ba mission bon moi na mutu mo za na groupe na biso za na kombo ya ex secrétaire na biso comme on est Vasco Mabiala. Ah, il y a bon ça ni pour tout le monde qui m'a. Azala déjà na groupe na biso. Ex neni, non, Azala na groupe na biso avant qu'on zo révocation, basi ba désarmaka déjà balongola ke ba pété tout. Azara sous na poste. Vous comprenez? Azara secrétaire général. Après tout ce qu'il a fait na Jet Set. Et là ndenga mabete, pouvoir ezara na bandel pe suka. Tout le monde même na président de la République. À cause de la présidence de diriger Mboka, il y a un moment mandé aussi là ba pesa mutu mususu. Vous comprenez? OK, c'est monté banana secrétaire mo banane tout suka ti lelo. Et ça que ba désarmaka me balongola ka été. Vous comprenez? Et ça ba désarmaka ye ba tie déjà na biso Blaise Paul mutamwe ko simer ma responsabilité ba content mambutu ezaki. Après il y a tiré la nekaka mutu simple staff na 4 orchestres. Et après au moins ba lettre bimi ba détournement ba belé ne monde ba révoquer siko. Qu'on a si ma révocation wana abaninda ko loba n'importe quoi. Bon mon nega wa sala ba mission ba no finga. Non so loba sur les pas des anons lokuta. Faut bo tout nega e ozayi pembe na les pas de mamno so loba o oyeba kango bo oyeba kango ti. Faut bo idaka bango ba loba. Bon mon nega mikolo sala ba mission de ba révoquer à partir pour à profiter abana ko saler sur combo. Mikolo ba tout ba saler les pas de ba tout ba finga les pas de ba sala sur promotion. Ngana tindi bino bo continuer. Mais bon mon nega kalata sala ba mission. Alors n'importe quoi à Luka a inventé ba makambo lokuta na ya solo na comme les pas de. Mais à Bossa Naté, Lelo, bon, le pendant. Tu es bien très bien. Tu es bien très bien. Tu es bien très bien. Comprends, tu es bien très bien. Puis tu es bien loni dans la salle. Mais la vertu d'ailleurs, tu peux aller dans la TV. Bon, mon on va bavarder. Bien mon bon monde. Merci Blaise Créateur. En tout cas, tout ça pour ce toyo kaketo ça penana fils. Si n'apprécie d'abord ba mbote belé. Ba fanatique na biso tout base solide na mikili kuna ba idom zamba. Baya Chirigola, Bavena Bisso, Nyoso, Baza, vraiment mon pension, tout ça, donc Baya Dada, Bambote Belé, ça c'est fils à Métiola, donc tout Baebi. Nabo nazanga yo excellence papi et piana oyebi bien ke bolingo wuta banda bomona boni okola ki sana batoke boinga shimene la kao anto izayi ozonga bana bomona na kolepa na yo kanisata momoke na kozala toujours fidèle na bolingo na yo vote singo yebi poza papa ya bana na yo ki balobi Olingo boyangaye nayoki balobi vibration bapema nayoki balobi olingo boyangaye nayoki balobi olingo chasengaye na motema na yo eloko nini nasala katena bolinga bino lubika
Bambula boni na sona pona bolingo yali kalambaye. En tout cas, vous avez compris que chef Rigola, il y a tout. Donc, vraiment pas dit. Donc, ça c'est fils à Mécho là. Au moins les padres, donc les padres, Moussala, ça là vraiment avec Bissouba Petit, ils ont les gars vraiment qui toko. Première soin première classe en wana bomoni makambo zo sala donc première classe ils ont bêta yo sala makambo nango zo sala et puis tout ça en pleine préparation il y a album na biso premier soin au ba musicien toujours ba titre tout ça donc pour yo ka vraiment musala do sala moi makambo tout bolobi nga vraiment mamna nango lo batenga linga mingi makambo musala nde tout lo bela mingi lo to ko sala boulot to ko sala donc moi les padres toujours pour mettre toujours dans la fanatique na biso ba tout balinga fils à Mécho là donc c'est les moments où tu as un studio tout ça na studio donc pour vous bima vraiment na ba chanson na ba nini ndezala kaka c'est les moments où on contacter ba artiste na bino ba musicien na bino et puis voilà donc on est là et puis le bina tango rôle am capé bolobi les pas dans isouté OK placement bon mo finga les pas en tout cas na ebité nga vraiment éducation na nga on a zona parler on a salé là on tina musala na ngai je pense que ngana vivra différemment na ba musicien mususu donc ngana en tout cas ngana musicien té na musicien té ngana na mwana parler na sala ndi musala musique donc na loka ba musicien té ya bakini nde balara nga sala ndi musala musique mais na mi benga musicien té donc je crois pour nous vraiment ingrat avec le padre na habité son na sala na habité son na sala malgré na mutu mais na habité son na sala yango souhait na ngezala na continuer toujours avec les padres na bénéficier na mayelo azana on sagesse donc mayele moi azana on a musique au monde ceux qui aux yeux un jour comme chanteur comme artiste et au sala nga grand bien et puis un jour na obimana nga bien bina solo pena président nga après au monde na moni wa ikoki nga na sala boy na sala baloba ngo bakokisa ngo te ngasko na kokisa ngo nga na kokisa ngo na bine na sola na vie na no ya pena président moni koki bon na habité boso o changa poa tout ça na sala makamnanga au moins ke na nenga bien a oboya peti na limite a oboya te mana les ala tenga fona sala on a bi ka oboya peti donc yango moni tout ça toujours là on est toujours là tout ça toujours donc tant na na kokité makambo na za na les padres fona yimba na bénéficier na mayele wana na yimba su pembeni na ye tout ça pour ça là moi bien quoi voilà moi il faut bénéficier en tout cas bambote na ba balinga fils et puis au CPC sous ba fan na ya monde entier si na pesi ba mbote na nga na Disho Mackenzie donc na pesi ba mbote belé Anastasie Kabase na bosani EPT ve na nga Guillaume Vangi na Allemagne et puis ve na nga Didier Kalema à London na bosani EPT donc tout Chris Sarkozy ma sanangai ba tout balinga fils à Mécho la bazé belé donc rendez-vous ka na premier soin boyoka banzemba kitoko boyoka makamba bien toujours préparé pour na bino donc trop pena le besoin na souté na koya ko cédé vinanga na kufa na pimoleti angelu adie na tikalate soki revote trésor chimbalanga monoko na ngayo ebetili baku ebengekisa ngani kingasani parto bolingo na ebunga te adresse motema na ngai awa na beleli tala nsima tala nsila na ngai trésor kozala teli pasa ya dakinga est-ce que yo banzaka mpe ngai donc voilà quoi. Voilà, on a pu se merci beaucoup en tout cas. Balobi, tous à la jet set en tout cas. Voilà, aucun jet set pas faire rigolo là. Donc vous avez compris, des Balobi Marambouya Vasco Mabia là, donc il a été révoqué, il n'est plus là, il n'est plus membre. Il y a jet set. Là, je tiens à remercier ma maman chérie, Babi Bella Dingang, la patronne, maman Ngouli, là où se repose la confiance du chef Raphaël Waloukonka. Derrière la caméra, je te passe là, derrière la caméra, je suis avec Dodi enfant gâté, Babi pour mon apprécié d'Igwe. Bien ma casse bende au mon akaye. Il faut qu'à Dodi enfant gâté mon bout de roi de Léopold vu de Azala Nassima. Sans oublier mon vieux Guy c'est Maka la belle homme. Petit nom Dodi Alobi ozo benga te vieux. Benga ye solo là. Ça la rende beau ça la rapport ba chiffre on a aussi la et ça la moi bien. Voilà, notre maman, hein, maman Elisa Peto Monokobank, maman ici la source, Namoni, Salon Bercy Mangala, mon conseiller privé, mon conseiller personnel, Jean-Claude Ecoli, hein, vieux fait Wana Mikolo Sanga, maman la vertige, fait on est salanga vertige, le cœur de ma préférée, hein, na lingara ma kasa nga remisa comment était po, toyi ba ba bin bozarami bimingi boroyi ba donc on a bombaka, faïda kachi
Maman Cessé. Faïda Kachi Maman Cessé, ma copine privée, Osé Bokata, mon apoto, ya solo solo. Melissa Kapinga, madame. Na lingaka bino mingi ba na tanki ya kombo na bino te boye ba ke na lingaka bino kaka mingi ba ope na tanki ba kombo ba ke Priscilla Igwe alingaka bino mingi. Je suis là pour vous, mon devoir c'est de vous servir. En tout cas Moussa na ngeza ko lukela bino toujours ba musicien ba formation o eza ya musala pardon ya o ezali ba demande na bino. Donc je suis là, on est là, on vous aime beaucoup, on se retrouve dans les prochains numéros. Bisous, bye.